travailler tel que Félix Tshisekedi Antoine alingaka ke basala musala wana bato wana babandi kobunisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que bako essayer bazonga sous na pouvoir. La toute première fois dans le monde, chef de l'État a décidé, mais ministre Azoboya, to vivre makambo, bato de pes to oublier makambo wana te. Il faut to comme ba livre. To comme ba livre makambo wana etikala. Ministre à portefeuille mwana mwasi moko. Ya FCC. Fachi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide ya kunome kingwa kumwanza à la GECAMIN à la SNCC na Fabien Mutombo na Sama Lukonde oyo banomaka na GECAMIN à l'époque. Mais ministre à portefeuille a rejeté ordonnance présidentielle. To vivre makambo na mboka oyo. Une fois dans l'histoire de ce pays, Yemoko Joseph Kabila, soit on sa ordre et que o exécuté ordre wana te. Bako kangaete me okokufa parce que ya bomaka. Okokufa mbala moko. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a montré que il était un véritable non violent. Azako discuter, azako bundaka na bique, na cahier, na papier. Mais il faut comprendre que bato baza logique était, là il faut décider. Oyebi ka décider ka lobby. Bon, au banda lelo mariage FCC caché ça nini et koufi. Et banda mariage on ekufa. N'importe fungwama. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akenda na est du pays. Kuna Joseph Kabila asala ta 3 jours te. Akenda kaka aller-retour. Accueilli atambola ba village nyos na ba rebelle nyos wana. Na ba criminel atambola azako visiter ba village na ye. Akenda jusque à Diougou, accueilli ko visiter Kacho. Oh batiaka papa na ye Tshisekedi wa Mulumba batiaka na Kacho wana à l'époque par Mobutu. Accueilli kuna na Diougou à visiter, à comprendre que likambo est boyo boye ndenge nini. Aye bazale kopesa kuna mbongo kota est mbongo ya 22 000 militaires. Ma commis sur place à se rendre compte que kuna na est ba militaire bazaki ata 5 militaires. Ndaye ko comprendre donc mbongo nyose ya kakoto batunde bakabula kaka banguna na biso wana azongi awa kozonga nae à comprendre parce que souci nae zalaki que il fallait kimie kota na est. Mais comme azali koluka kimie kota na est akenda Rwanda. Félix Antoine Sala ba voyage ebele. Il est le tout premier président de la République en Afrique centrale qui a visité tous ses voisins. Parce que ba voisin na biso baza 9. Akenda Rwanda a signé ba accord bilatéral ou bien accord bilatéraux. Il y a makambo économie, il y a makambo ba makambo ba échange économique. Dans le sens que tout le monde ya guerre, ba peuple na biso ba banda ko vivre na ba richesse na biso mais en faisant gagnant. Rwanda so za besoin na ba économie à RDC. To signé, net za ko signé ba pays mususu ba Chine, ba nini. To signé, otie ba entreprise na kuna. Aujourd'hui 50% na yo, langa RDC a 50% na ye. Mais Paul Kagame abanda Alexa Félix que yazana mayele koleka. Parce que souci na ye zakaka ko détruire RDC. Félix Tshisekedi asali biloko wana ayeko comprendre que te Kagame azana nzela mususu. De wana Félix Antoine Tshisekedi aboya ayeko koboya ba koro wana. Jusque Rwanda, avion ya Rwanda, ils allaient ko sala déjà transport. Ezo ya awa na RDC, ezo zonga. Mais Fachi a komona kete monsieur Paul Kagame, c'était un monsieur moins sérieux. Et après, a ko réfléchir parce que oyo ezaba biloko moko ya mutuya o Félix Antoine Tshisekedi sali à comprendre que ba militaire kuna na est ya Malonga ebele bazate ndati état de siège. IDPS est viva. IDPS est viva. Donc, bino IDPS boye bake bino ne boza ko libérer RDC en même temps avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. À état de siège. Parce qu'on comprendra que ba militaire ebele kuna ba musu baza ba infiltré même au niveau de l'administration de l'État, de l'administration publique. Ebele bazaki batunabi sauté ba chef de quartier, ba chef coutumier, ba administrateur de territoire, ba gouverneur de province, na ba conseiller na bango, ebele c'était banguna. Tina lelo bazaka ka banguna, ba mususu. Alors, à état de siège. État de siège siko yeko la kisake
moyen bayiba lisusu bazaka koyiba mais koyiba ndenge bazalaki koyiba vraiment à ciel ouvert et en désordre état de siège et kosala nini est bloqué même makambo ba ADF ngana lobaka na yebisaka bato ba ADF wana bazaka ba Rwandais parce que les Rwandais c'est chaque jour qu'ils changent de nom. Ils ont commencé, ils sont venus ici avec Afdel et après bah Monique Laurent Désiré abandi ko ça bango était bozonga ba changer Afdel et comme RCD Goma ba créer RCD pa ya monsieur Robert Azarias ba komi kuna bitumba ba mune te ba bandi ko comprendre que RCD Goma ils ont ba Rwandais ba changer ba komi CNDP bitumba CNDP ba mu CNDP bandi ko mona na kaiza ya ba Rwandais ba changer ba longi CNDP ba créer M23 auto zana lelo même likambo bozo ka ADF wana eza makambo baza ko tinda biso musika pamba bazaka ba Rwandais bango ba changer ka ba kombo une fois ba changer ba bandi siko batikali cette fois là batikali mouvement terroriste comme ADF bomba batu chaque fois baza ko bomba batu villageois chaque fois alors l'affaire de état de siège est bloqué sikoyo ba stratégie belé batouana les Kagame comprendre te comme état de siège est bloqué biso accueillir les sous koloka makambo M23 aluki M23 à s'y rendre compte que na kati M23 et belé baza ba Rwandais abandi ko coopérer bande ko na biso mususu awa na kati mboka abandi ko coopérer bango bakota kuna parce que comme Kagame azaka na lukutana ya lobaka ke guerre eza na RDC eza entre les Congolais entre eux ngai Paul Kagame na yebi eloko wana te mais une fois réalité wana esimbité Kagame abandi ko luka zuka na ba pays voisins na Congo Brazza azaka ko luka nini azaka ko akenda aluki ba ancien face ba bazalaka na Congo Brazza pour que ba rejoindre M23 match wana esimbate alors Kagame continue ba désordre na ye ko continue ba désordre azo continue ba désordre mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le bakaka kayemoko que moi tant que je suis chef de l'État l'affaire de l'Est doit prendre fin. On dirait que c'est parmi ces chantiers le tout premier chantier de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait que lui même avant de dormir il pense à ça. C'est la question de l'Est du pays parce que l'Est du pays est une partie de la RDC. Et on ne peut pas laisser l'Est du pays dans les mains de ces voleurs et autres voyous terroristes là. Fachi Seba, il a fait le tour de tous les pays voisins. Et c'est quelqu'un qui aime la paix. Accueillir les voisins nyonso, accueillir na Rwanda, accueillir na Burundi, accueillir na Uganda, accueillir na Angola, accueillir na Zambie, accueillir na Tanzanie. Donc, ba pays wana eza ba pays voisin RDC. Aza ko solola na bango. Mais si koyo munguna aza comprendre que eloko ekoya kokwesa biso. Babandi kokosa biso awa kete, ba voyage wana mbongo à l'état eza ko kende, aza ka ko voyager mbongo à l'état non. Voyage wana eza pona libération ya Congo. Facha aza ko sala comme maman moko ou be papa moko mwana ya zobela. Aloba. Partout ba koyebisa ngake soke ikuna okozwa solution ya malaria mwana na yo. C'est ça. Le voyage wana soki bato baza ko compliqué bino balingi ba yebisa biso bino que voyage wana eza mabe yeba ke bato wana baza banguna parce que munguna yebi ke ba voyage oyo de ko libérer Congo mais ba voyage lelo nde sali ke RDC sur le plan international lelo ba bandi ko loba makambo RDC zaki ke po ba loba makambo na biso il faut Rwanda loba. Donc Rwanda zaki déjà na RDC comme province naïe. Donc Joseph Kabila azalaki gouverneur à Rwanda. Donc visiblement Tolobi président, mais en profondeur azalaki gouverneur à Rwanda. Donc RDC zaki province à Rwanda. Il faut le dire dans ce sens-là. Mais depuis Joseph Kabila Kweya, ata bango ba rebelle wa bazalo ba bazalo na bilobela wana. Vous sentez qu'ils ne sont plus tels que Bazalaki période à Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que Bazali sous na contrôle ya RDC. Au moins si vous avez découvrir votre kangi bang.
basala boye bakuti kuna na fondation Laurent Désiré Kabila fondation ezaka biloko ya paix. Mais qu'est-ce qui explique que na kati ya fondation bakuti ba tenue militaire na kati bakuti na baarme na kati? Mais ça fondation ezaka na objectif ya paix, ezaka na objectif ya développement. Mais na kati ya fondation okoki kuna kuti ba tenue militaire wana ezaka sous fondation ya kimia. Hein? C'est comme par exemple biloko net ba UNICEF ba organisme en d'autres termes sont des fondations. Mais okay na ba bureau UNICEF kuna okuti ba tenue militaire na kati. Est-ce que ça sous fondation? La fondation té. Alors, so bazo benga madame Jeannette Kabila kende ko répondre. Ba congolais surtout biso bato IDPS. Biso nde to ko libérer nde to za ko libérer RDC. Biso IDPS viva. Ba ko sabino té. Batu nyonso bozo mona oyo. Pero to za ko bunda po ke Kabila kende, bazalaki ko seka biso. Baza ko yebisa biso ke biso to za bato aliboma. Tala bato aliboma. Ata to telemi boye. Bazo mona biso ke to za bato ya liboma. Mais to za bato aliboma te. To za ko lite po na mboka na biso. L'esprit nationaliste. Wezaki ya Lumumba wana. Ezaka na IDPS. Parce que IDPS tozu pouvoir, mais tozaka ko bunda pona social toza ko loba wana ba yo senga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour que social est symétrisé, il faut banzela ezala. Il faut ba avion ezala, ba bateau ezala. Mais banguna na baza ko bunda ke biloko nyoso wana esimbate. Mais na minute oyo contrat chinois. Basinyaka contrat wana ezali kopesa mbongo ka Kabila na batu na ye. Mais contrat ezali signé au nom de l'État. Mais mbongo baza kolia pa ba individu. Il fallait attendre l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo pour que va revoir contrat wana. Va revoir contrat, le lot contrat ezaki ba individu ya Kabila, mais le lot comme contrat ya RDC. Il dépêche viva. Et ba lobby que il faut que Chine a réalisé à peu près plus ou moins 6000 km. 6000 km de route. Ce qui veut dire l'idée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de 145 territoires, cette idée a déjà un appui. Donc, toza musikate makambo et banda kotambola. Alors, et kotambola bien dans quel sens? Parce que déjà, biloko nyoso baza ko sala wana, mbongo wana, Chine abimisa 7 milliards de dollars. Mbala moko 7 milliards pour makambo banzela, makambo ba pont, makambo ya ba courant, makambo nyos baba ndeko sala misala wana au nom de l'État congolais. Et ça la sous au nom de ba individualité. Naza pesa bino exemple mususu. Félix Tshisekedi il est l'unique après Mobutu aye abongisi ndako ya chef de l'État. Donc to sali 20 ans de pouvoir à Joseph Kabila. Chef de l'État azalaka na ndako te. Kabila yaza ko sala ka biloko na ye privé. Asali kingakati. Il faut pouvoir na ye sili akay wapi kingakati. Mais Fachi asili ici prestation de serment. Mais batuni embe. Mais si yo chef de l'État kokota wapi. Vous comprenez, il devait se vivre. Fachi asili ici prestation de serment batuni embe. OK. Aussi ici prestation de serment. Si ko okokota wapi. Bae kokota na Fachi na awa na kanchachi na kandako wana. Et j'ai été toujours très content une fois na mona kake Fachi azaka kana kacha kandako wana. Ça dit beaucoup. Babongisi bandako nyoso batie bandako ya sikuna na kanchachi. Mais kandako il y a 2 chambres, cuisine na salon. Nde kuna chef de l'État mobimbazo latina lelo. Et c'est exemple munene. Et c'est exemple munene za kola kisabiso. Toyeba ke azako sala lelo kwa na pamba te. Aya kokota na kanchati ezaki na désordre. À côté andimi. Pourquoi? Parce que alingi que Congo RDC a libéré. À côté. Mais lelo kanchati place présidentielle wana. Lelo RDC azana ndako présidentiel. Il y a l'État. Donc président Mususu Koya akofanda wana. Mais Kabila ye asisi pouvoir akena ndako na ye privé. Azariki kosala makambo nyonso ezalaka ka privé ya ye. Akuti ba biloko ya l'État nete ba onatra
azui port wana a changé abomi yango asali ya ye privé akuti banyama na biso na zo o nyama ya leta eza na zo wana abomi akeye kosala zo na ye moko ya privé ko wapi na Kingakati. Donc musala na ye ezaka ndenge wana ba hôpitaux nyonso ya leta ezalaki ya kokufa mais so tali bazale kosala ba centre na bango ba centre privé pour que mbongo nyonso ya mboka oyo ebanda kokende kaka epa na bango mais bazalaki na piège. Même souffrance toza ko souffrir oyo c'est une souffrance provoquée parce que toloba parce que ndeko na kokende ko conclure baza ko ebisa bino chaque jour likambo ya dollar mais ba baza ko tuna bino wana ba bosani que RDC pour que dollar ekota qu'est-ce qu'il faut? Il fallait que RDC d'abord a produit rebelle. Mais bazwaka biloko nyonso esala ka production wana bako esa yango. Tolo par exemple Miba jamais ezalaki ko bima boye ezonga mbongo wana ezokende na banque centrale na caisse de l'état parce que diamant wana l'état ndazalaki koteka. Tozalaki na kilomoto na Kisangani. Or ebimi boye mbongo ezongi ekei na banque centrale parce que or wana bateki au nom de l'état congolais ndazoteka. Tozaki na Jekamine cuivre ekei boye mbongo ezongi eye na banque centrale parce que mbongo wana ezaki ya l'état congolais. Mais bato wana basali nini bazui Jekamine par exemple ba morceler Jekamine en plusieurs morceaux bateki Jekamine et pas ya ba individu ba mindele. Mais ba mindele wana ba camarade na bango sikoyo une fois bazo bimisa cuivre boy ole cuivre wana ebima au nom de l'état congolais et zo bima au nom des individus wana peut être un chinois, un libanais, un indien. Une fois ba teki cuivre wana tolo ba par exemple que a teki na $1000 siko azozwa $900 azotia na caisse na ye na banque na bango kuna aye awa na $100. Omoni dollar nyo setika na banque na bango kuna awa na $100 na $100 wana azui mike a pesi pona makamba ba ya ba taxe et oh mike mususu ba taxe wana en même temps ba détourner yango. Donc les locaux sali que et déjà ça na souffrance à dollar. Pourquoi? Parce que production na biso ya biloko ko teka libanda mboka eza muke. Mais si koyo biloko biso tozo lia tozo somba libanda eza ebele mbongo zo kota muke mais zo bima ebele nde eloko za la base ya nini ya souffrance toza ko connaître ya nini ya dollar. Alors to sunga to soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que makambo ba 145 territoires za koloba wana so une fois biloko ndengo na réussir boye ba bande ko ke makambo dollar o ekokita makambo moni makambo banzela o babandi koloba wana banzela toyo kosala wana banzela oyo nde kozala solution ya ba makambo nyonso toza ko connaître comme souffrance mais oya kosala résultat ya muzuru wana zaka ka pouvoir ya nini ya IDPS est viva. Merci beaucoup.